na nzela ya Bibilia. Molongo ya malongi ezwami na Bibilia. Ebongisami na Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na bino banso. Bandeko kati na nkolo mbote. Samueli wa yambu mokapa zomi na motoba molongo ya motoba kino mokapa zomi na sambo molongo ya tuku mine na moko. Mokapa zomi na motoba molongo ya motoba kino sambo. Moyibi akoki kokosa moto oyo akebi na ino te po ya kobenda ye mosolo. Azali kobimisa ezaleli mosusu ya libanda, nzokande azali kokosa. Tozali kokuta mobeko moye okati ya makomi esanto. Profeta Samueli azali koluka mokonzi wa sika ya Israel pe azali kotala bobele baye bazali bilembo. Na yango nde alobi te otala elongi ya ye pe bolai bwa ye te. Naponi ye te otala ye na miso mabato te. Bato bakotalaka nzoto kasi Yawe akotalaka motema. Samueli wa yambo mokapa zomi na motoba molongo ya zomi na sambo. Molongo ya zomi kino zomi na misato. Nakobi kotanga mokapo mwa zomi na motoba ya buku ya yambo ya Samueli. Yese atalisi Samueli bana babali sambo. Kasi Samueli alobi na Yese, Yawe aponi ata moko wa bango te. Atuni Yese, ozali na bana basusu te? Ye azongisi, etikali mwana wa suka, azali kokengele bibwele o esobe. Samueli alobi, baakende kobenga ye, soko ayei te, tokolia te. Yese abengi Dawidi, azalaki elenge mobali na suki etane, miso kitoko pe nzoto kolongono. Pe Yawe alobi, ezali ye, pakola ye mafuta. Samueli akamati liseke na mafuta, apakoli ye mafuta omiso ma bandeko baye pe uto mokolo mona elimo ya Yawe ekiteli Dawidi. Na asima Samueli azongisi o Rama. Samueli wa yambo mokapa zomi na motoba molongo ya zomi kino zomi na misato. Batalisi Dawidi lokola elenge mobali kitoko pe nzoto kpolongono. Mabe ezali te soko balobi bongo. Nzambe ye moko azali mokeli ya kitoko, ya bolamu pe ya bosolo. Toko sepelaka biso na banso na kitoko ya fololo to ya tango moi mokolalaka. Lolenge na ngai ezali elilingi ya Nzambe eye na ekelamaki. Na yango ezali malamu ndenge Dawidi azalaki elongi kitoko pe nzoto kpolongono. Ezali po na yango te nde Nzambe aponaki ye. Tina ya solo ezali te, azali moto oyo asepelisaki motema mwa Nzambe. Na makomi elobi pete Dawidi azalaki ko batela bibwele. Elenge oyo azalaki ko batela pate ako bengana po na kokamba libota na Nzambe. Elilingi ya mobateli mpate kozonga mbala ebele okati ya makomi esanto po na kotalisa bokonzi. Ezalaki na tango na kala. Komono te Dawidi bazalaki komona motuya te okati ya libota na ye po ete tata wa ye abiangaki ye olipati te na mbeka eye Samuele abonzaki. Molongo ya zomi na mine kino zomi na mitano. Nakobi kotanga. Molimo mwa Yawe molongwi epai ya Saule pe elimo ebe ebandi kotungisa ye. Basaleli ba Saule balobi na ye elimo ebe ezali kotungisa yo. Samueli wa yambo mokapa zomi na motoba molongo ya zomi na mine kino zomi na mitano. Molimo mokomi alingi kotalisa awa te
molimo moye mozalaki na Sauli po na kotambwisa bokonzi, balongolaki yango po na kopesa yango na Dawidi. Elembo oye etalisi te Sauli abwakisamaki omiso ma Yawe, pe kobanda lelo akosala na nzela ya Dawidi kasi Sauli te. Kino awa ezali na lisungi ya molimo nde mokonzi azwaki elonga likolo ya banguna baye. Liboso ezali Dawidi pe nde akosala mosala mona, kasi Sauli akokweyisama epai ya ba Filisti. Kasi po na Sauli po esili te. Molimo mabe ekei kota kati na Sauli, kozanga botosi ya mokonzi po kozanga komikitisa na ye epai ya Yawe ekweyisaki ye. Kaka te azali kotungisama po na lifuti ya misalami ya ye pe na koyeba te abwakisami epai na Nzambe, kasi pe liboso ba demona bakoki kati na ye. Na tina ya mokumba na ye likolo ya ekolo, mabema mokonzi ezwi ezaleli ya mabe makasi, eye ebimi lokola elimo ebe po na Israel. Molongo ya 19 kino 20. Nakobi, mokonzi wa biso alobi, biso basaleli bayo tokosalisa yo, tokolukela yo moto moko ayebi kobeta nzenze. Tango elimo ebe eye euti epai na Yawe ekokotela yo, moto ona abeta nzenze pe motema mwayo moko. Sauli alobi na basaleli baye, bolukela ngai moto ayebi kobeta nzenze, malamu pe boya na ye awa. Mosaleli moko alanoli, nayebi mwana moko wa Yese moto wa Beteleme ayebi kobeta nzenze, azali elombe soda na mpiko, akolobaka malamu, azali pe nzoto kitoko, Yawe azali na ye. Sauli atindi bantoma epai ya Yese na maloba maye, tindela ngai mwana wa yo Dawidi oyo akokengeleke bibwele. Samueli wa yambo mokapo ya 19 molongo ya 19 kino 20. Makomi eti liboso bolamu bwa Dawidi abiangami ondako ya mokonzi, kasi mokonzi azangi koyeba maye makokwela ye. Molongo ya 12 kino 23. Na sisi mokapo moye Yesu akei na mpunda, mapa libengali ya mbeki ya vino na mwana ntaba. Atindi mwana wa ye Dawidi akende kopesa Sauli ina iso. Dawidi akomi epai ya Sauli pe abandi kosalela ye. Sauli alingi ye mingi pe akomisi pe bongo mbala iso elimo ebe ya Nzambe ekoteli Sauli. Dawidi abeteli ye nzenze pe motema mwa Sauli mokiti, akomi koyoka nzoto malamu pe elimo ebe elongwi epai ya ye. Samueli wa yambo mokapo ya 10 molongo ya 12 kino 23. Kati na bonkumu bwa ye, Nzambe apesi nzela na Dawidi kobengana milimo na lisungi ya nzenze. Dawidi azali koba kolingama, pe Sauli akosalela ye zuwa na sima mikolo, bato baye babale bakowelana. Moto moko akokweya pe mosusu akoto mbwama. Mokapo ya 17 molongo ya yambo kino ya mine. Tokomi na mokapo mwa 17. Molongo moye motalisi penza te Dawidi atalisi boyambi bwa ye epai ya Yawe na bandi kotanga. Bafilisi basangisi basoda bango po ya etumba. Bakei kosangana omboka soko omokili mwa Yuda pe bapiki nganda kati ya soko Azeka omboka Efes Damini. Sauli asangisi ba Israel bampiki nganda olubwako ya gubukulu pe batandami milongo po ya kobunda na Bafilisi. Bafilisi bazalaki ongomba yoko pe bato ba Israel ongomba esusu. Lubwaku lozalaki okati. Elombe moko abimi onganda ya Bafilisi nkombo ya ye Goliati wa mboka Gat.
bolayi bwa nzoto ya ye, maboko motoba na ndamu. Samueli wa yambo mokapo ya 17 molongo ya yambo kino ya mine. Banguna ya ba Israel basangani na bakilometele 30 na sudi wesi ya Yerusalem liboso ya kubundisa Israel. Nzokande Saul ati basoda liboso. Ezali lokola te ba mapinga oyo mibale bazali komi bangisa. Na yango bafilisi bazwi likanisi ya kobunda po na tina ya kotala soko nani akozala molongi. Na ndakisa ya bagreke oyo bazalaki bandeko, bazalaki kolinga kobongola etumba na kowelana ya balongi babale. Etumba ya lolenge eye ezali po ya kotalisa bokasi ya banzambe ya bangambo ibale. Goliati azalaki mokutani ya Anak, libota ya bato balai ba Yozue abomaki. Kasi bato basusu batikalaki na bomoi pe bakimaki na Gaza, Aksalon pe Gat, bingumba ya ba Filisti. Molongo ya 5 kino 18. Nakobi alati ekoti ya etumba ya mbengi pe molato mwaye mwa etumba motongami na biteni bya bibende. Bozito bwa molato mona bozalaki bwa mitako nkoto 5 mya mbengi. Azingi makolo maye na manzanza mambengi pe akangi mopanga mwa mbengi oloketo. Esimbeli ya likonga lia ye ezalaki lokola nzete ya batongi bilamba pe songe ya ebende ya likonga ezalaki mitako 10. Moto amemeli ye nguba atamboli liboso na ye. Akei koteleme liboso lia milongo mia ba Israel pe agangeli bango. Pona nini bolingi kobunda na biso? Ngai mofilisi penza bino basaleli ba Sauli. Bopono moto moko aya kokutana na ngai. Soko ye aleki ngai na bokasi o etumba pe alongi ngai, biso tokozala baumbu babino. Soko ngai naleki ye na bokasi pe nalongi ye, bino bokozala baumbu babiso pe bokosalela biso. Mofilisi abakisi lelo tosilisa tembe biso na ba Israel. Bo pesa moto moko aya kobunda na ngai. Eyoki Saule na ba Israel banso maloba mana balengi na somo. Dawidi azalaki mwana wa Yese, moto wa Efrata o Beteleme ya Yuda. Yese azalaki na bana babali mwambe. Oeleko ya Saule, Yese asili akomi mobange pe akokisi mibu mike. Bana baye basato bayambo bakendeki mosala mwa soda. Kombo ya bango Eliab, motomolo, Abinadab, mwana wa babale, na Sama, mwana wa misato. Dawidi azalaki mwana wa suka pe bana basato bakendaki kolanda Sauli. Dawidi azalaki kosalela Sauli pe na asima azongi omboka po ya kokengela bibwele ya tata wa ye o Betelem mo Filisti. Azalaki kobima ntongo pe mpokwa iso ayei komilakisa. Samueli wa yambo mokapo ya 5 molongo ya 19. Kati na kotalisa te makama mana mazalaki kolimbola bobangi ya ba Israel, makomi ezali kotalisa pete Saule pe mapinga maye mazangaki boyambi na bilaka na Yawe oyo basengelaki kotalela. Molongo ya 17 kino 13. Nakobi Yese alobi na mwana wa ye Dawidi, kende na ngoto eye ezali na mbuma ya mapa bakalingi. Kamata mapa maye 10 pe kende noki o nganda pote opesa yango bandeko bayo. Kamata fromage iye 10 pe pesa yango na komanda wa basoda nkoto yo. Tuna bandeko bayo soko bazali malamu pe bapesa yo elembo te bazali na bomoi. Bazali kuna elongo na Saule
pe na baisraele banso olobwaku la bukulu bazali kobunda etumba na bafilisti. Dawidi alamuki na ta ntongo atiki bibwele bya ye o maboko wa mokengeli wa mpate, amemi biloko bya ye pe akei lokola yese atindaki, pe akomi onganda. Basoda balingi kokende o etumba, bagangi migango mia etumba. Baisraeli na bafilisi bongisi milongo mia etumba pe bakomi kotalana. Dawidi atiki biloko bya ye o maboko ma mokengeli wa biloko. Apoti mbango epai ya etumba elingi ebanda po ete apesa bandeko baye losako. Awa azalaki kosolola na bango, elombe Goliate abimi o milongo mia bafilisi. Alobi se maloba maye alobaki liboso. Dawidi ayoki mango. Awa bamoni moto oyo Baisraeli banso babangi mingi pe bakimi. Baisraeli balobi, bomoni moto ona abimi? Ayei se ko tumbola Baisraeli. Moto akoboma ye, mokonzi akopesa ye biloko mingi. Akobalisa ye mwana wa ye pe bandeko baye bakofuta mpako o Israeli susu te. Dawidi atuni baye bazalaki penepene na ye, bakosala nini na moto oyo akoboma Mofilisti pe akolongola soni o Israeli? Mofilisti oyo akatemi nzoto te, ye nani po ete atumola basoda ba nzambe wa bomoi. Bato bayanoli ye se bongo, moto akoboma ye bakosala ye lokola tolobaki. Moto molo wa ye Eliab ayoki te azalaki kosolola na basoda, ayokeli ye nkanda pe alobi, mpo na nini oyei awa? Otiki mpate ya yo? Oesobe o maboko manani? Nayebi lolendo la yo pe mayele mabe ma yo. Oyaki awa se po ete otala bitumba. Dawidi azongisi, mabe nini nasali? Bongo nakoki kotuna lisusu te. Dawidi atiki ye pe akei kosolola na moto mosusu. Atuni mutuna se moko, pe bazongiseli ye se lokola mbala ya liboso. Samueli wa yambu, mokapa 17 molongo ya 17 kino 30. Dawidi akomi na esika ya etumba po na tina songolo, amemi biloko po na bandeko baye bazalaki basoda ba mapinga ya Sauli. Na tango na makambo mazalaki kosalema te lokola mikolo oyo. Libota ezalaki kobongisa biloko po na bana baye bazalaki basoda. Kasi bandeko ba Dawidi babengi ye moto wa lolendo. Tango Dawidi akomi esika bitumba, amoni ndenge bazali kokitisa Israeli, pe asiliki po na nini bazali kotumola mapinga banzambe wa bomoi epai ya bafilisti. Molongo 31 kino 40. Kasi bato basusu bayokaki maloba ma Dawidi, bakei koyebisa Sauli mango. Sauli abengi ye. Dawidi alobi na Sauli, moto moko abanga Mofilisti oyo te. Ngai mosaleli wa yo na kokende kobunda na ye. Sauli alobi na Dawidi, yo okoki kokende kobunda na Mofilisti oyo te. Ozali se mwana. Ye nde ameseni na bitumba uto bomwana. Kasi Dawidi alobi na Sauli, ngai mosaleli wa yo nazalaki kokengele mpate ya tata wa ngai, soko tambwe to nkoi ayei koyiba mpate olopango. Nalandaki yango pe na beteki yango pe na botoloki mpate omonoko mwa yango. Awa elingaki kokanga ngai, nakangi yango na mbanga pe na beteki yango te akufi. Ngai mosaleli wa yo nabomaki ntambwe na nkoi. Nakosala se bongo na Mofilisti mosutu oyo Zambi aluki basoda banzambe na makambo. Dawidi alobi na lisusu, Yawe oyo abikisaki ngai o manzaka ma tambwe pe mankoi,
akobikisa ngai mpe maboko ma mofilisi oyo. Sauli alobi na Dawidi, kende, Yawe azala na yo. Sauli alatisi Dawidi mokonto mwa ye mwa basoda ekoti ya mbengi na bilamba bisusu bya etumba pe likolo lya monkoto mwa ye akangi mopanga mwa ye. Samueli wa yambo mokapa 17 molongo ya 31 kino 40. Lisolo liye etalisi oboso boyambi bwa Dawidi ekeseni na boyambi bwa Sauli na basoda baye. Pe ezali kaka na bilamba bya bokengeli mpate nde Dawidi akei kolongisa libota na Nzambe. Molongo ya 11 kino 17. Nakobi Goliath abelemi alandi soda oyo amemeli ye nguba po ya kubatela ye, pe akomi penepene na Dawidi. Tango mofilisi akomi komona Dawidi, atali ye sui pe akinoli ye. Po Dawidi azalaki elenge, suki motane pe elongi kitoko. Alobi na Dawidi, nazali nde mbwa po ete oya kobunda na ngai na lingenda. Pe abeteli Dawidi bondo nkombo ya banzambe baye. Alobi lisusu na Dawidi, yaka penepene na ngai napesa ndeke ya likolo pe nyama ya nzamba misuni mya yo. Kasi Dawidi azongiseli ye, yo oyeli ngai etumba na mopanga, na likonga pe na makula. Kasi nakobunda na yo okombo ya Yawe wa mapinga, mokondi wa basoda ba Israel. Samueli wa yambo mokapa 17 molongo ya 17. Elonga eye ekotatola bosolo bwa Nzambe wa Israel. Motuna motunami, ndenge nini elenge mobali abundi naino bitumba te liboso? Akoki kotelemela elombe? Ezali penza somo. Kasi esengeli te kobosana te. Samueli apakolaki ye mafuta pe abakisaki. Pe mokolo mona molimo mwa Yawe mokitelaki Dawidi. Na nsima Samueli azongi Rama. Samueli wa yambo mokapa 19 molongo ya 13. Tala tina lolenge ya Dawidi ezalaki malamu. Yango akanisisi ngai maloba ma Yesu tango bayekoli bazalaki kotuna ye ndenge nini moto akoki kobika. Ayanolaki bango na koloba, maye bato bakoki kosala te, Nzambe akoki kosala mango. Luka 12:27. Solo pona yo pe pona ngai, motuna mwa solo mozali ya koyeba soko na ndimi to te makoki ya makamwisi ma Nzambe. Maye nazali kotuna na bino, ezali soko bondimeli penza Nzambe. Touti kolanda mokapo ya 19 molongo motoba kino mokapo ya 17 molongo ya 11. Na mokapo ya 19 na molongo ya motoba kino 15 tomoni lolenge Yese talisi Samuele bana babali sambo. Kasi Samueli alobi na Yese, Yawe aponi ata moko wa bango te. Atuni Yese, ozali na bana basusu te? Ye azongisi, etikali mwana wa suka. Pe Yawe alobi, ezali ye, pakola ye mafuta. Samueli akamati liseke ya mafuta, apakoli omiso ma bandeko baye, pe uto mokolo mona elimo ya Yawe ekiteli Dawidi. Molimo mwa Yawe molongo epai ya Sauli pe elimo ebe ebandi kotungisa ye. Na molongo ya 19 kino 23 tomoni lolenge basaleli ba Sauli balobi na ye ete tokosalisa yo. Tokolukela yo moto moko ayebi kobete nzenze tango elimo ebe eye euti epai ya Yawe. Sauli atindi bantoma epai ya Yese na maloba maye, tindela ngai mwana wa yo Dawidi oyo ako kengeleke bibwele. Dawidi akomi epai ya Sauli pe abandi kosalela ye. Na mokapo ya 17 na molongo ya mbokino 3 tomoni lolenge Bafilisti
basangisi basoda babango po ya etumba. Elombe moko abimi o nganda ya bafilisi kombo ya ye Goliath wa mboka Gat. Alobi, bopono moto moko aya kokutana na ngai. Soko ye aleki ngai na bokasi o etumba pe alongi ngai, biso tokozala baumbu babino. Soko ngai, bino bokozala baumbu babiso. Dawidi azalaki kosalela Saul, pe na sima azongi omboka po ya kokengele bibwele bya tata wa ye o Betelem. Mofilisi azalaki kobima ntongo pe mpokwa iso ayei ko milakisa. Yese alobi na mwana wa ye Dawidi, kende na ngoto eye ezali na mbuma ya mapa bakalingi, kamata mapa maye zomi pe kende noki onganda pote opesa yango bandeko bayo. Bazali kuna elongo na Saul pe na ba Israel banso olobwakola kubukulu bazali kobunda etumba na ba Filisti. Dawidi atiki biloko bya ye o maboko ma mokengeli wa biloko. Apoti mbango epai ya etumba elingi ebanda pote apesa bandeko baye losako. Awa azalaki kosolola na bango, elombe Goliath abimi o milongo ya ba Filisti. Dawidi atuni baye bazalaki penepene na ye, bakosala nini na moto oyo akoboma Mofilisti pe akolongola soni o Israel? Mofilisti oyo akatemi nzoto te, ye nani pote atumola basoda ba nzambe wa bomoi. Na molongo ya tuku misatu na moko kino tuku mine na sambo, tomoni lolenge batalisi biso ete Saule abengi Dawidi alobi na ye, moto moko abanga Mofilisti oyo te, ngai mosaleli wa yo nakokende kobunda na ye. Kasi Dawidi alobi na Saul, Zambi aluki basoda banzambe na makambo. Yawe oyo abikisaki ngai na manzaka matambwe pe mankoyi, akobikisa ngai pe omaboko ma Mofilisti oyo. Goliath abelemi alandi soda oyo amemeli ye nguba po ya kobatela ye. Pe abeteli Dawidi mobondo okombo ya banzambe baye. Kasi Dawidi azongiseli ye, yo oyeli ngai etumba na mopanga, na likonga pe na makula, kasi nakobunda na yo okombo ya Yawe wa mapinga, mokonzi wa basoda ba Israel. Tala na bokuse maeto uti kolanda mokolo na lelo. Tika ete Nzambe apambola baye banso balandi biso lelo. Bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Vernon McGee, ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimiseli ya Transworld Radio. Pona koluka koyeba komela biso na esika oyo. Uvira, RDC, quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 100 na misa Tope 13, okoki pe kozwa biso na nzela ya singa tope telefone, plus tukumi bale na mine, tukumi sato na libwa, tuku libwa na bisato, zomi na motoba, tuku mitano na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.